Karine Mokonzi, Fifi Siwa, dimanche, le 20 septembre 2020, Fifi Siwa a organisé eloko moko ya kitoko pona ba célibataire. Alors Karine Mokonzi, ye a posté yango na Facebook oya ye. Elingi koloba, pe ezali kolakisa. Amitié na bango, ezali ko fonctionner kaka na privé te, mais toza komona ba geste ya bolingo ezali pe kosalama. Pamba te Karine Mokonzi flyer oya poste wana na kati ya Facebook na ye mingi bakotala yango. Alors na kini bato bakotaka net pamba ezali mingi ba jeune célibataire na ba célibataire na batu oyo bazalaka na ba mega pamba. Kozala na mega pamba baza na mwa quelque chose na poche. Kozala na quelque chose na poche baza na posa ya ko distraire bisika moko ya kitoko. Alors Fifi Siwa aza muta kombo. Ba oyo balandaki ye bisika Fifi Siwa pesaki pipite bakolande mingi na Karine Mokonzi. Alors Karine Mokonzi a reconnaître yango, ayebi yango, yango atie copine na ye, camarade na ye, maboko pe na kanisa. Fifi Siwa le 20 septembre oya dimanche yo 2020 akosepela parce que batu bakoya kuna bakokende na compte ya Karine Mokonzi la baronne. Basenga susu nini na kiamiti oyo. Kaka nde Nzambe abakisela bango mikolo pe apambola bango ndenge apambolaka toujours. Mbote ba papa, ba mama, ba ndeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko lokola pe na monaki Freddy Las Vegas oyo azali attaché ya Karine Mokonzi na ya ye madame Jackie Majaki. Alors na kanisa bango pe bakozanga te kolekisa mwa tango na bango na eloko oyo Fifi Siwa a organisé. Bien sûr atie wana ba célibataire ba yebele, mais ba marié pe bakoko kende pote ba célibataire bazwa courage ya kosangana. Alors Karine Mokonzi la baronne tangu aza kondima ba réconciliation, tangu aza kondima ba copine na ye pe akobwaka bango na nzembo camarade nanga aza zoba te, ayebi eloko nini ye alingi kopesa bango. Bango pe kuna bayebi eloko nini bakopesa na Karine na kati ya mitiango. Mais Karine Mokonzi toujours lokola zaka bolingo, lokola ye andimi réconciliation, andima yango na Fifi Siwa na ndenge ya bien, andima ya Magali Kongolo na ndenge ya bien, sans hypocrisie, sans biloba kazo kende kotia ba fleur soki wapi. Mais Karine Mokonzi ba acte na ba geste ezali komonana na Facebook ya Karine Mokonzi, ezali komonana na banzembo ya Karine Mokonzi, ezali komonana na ba direct oya ye ndenge atangaka ba camarade na ye. Alors na kanisa mingi oyo bazali komitungisa nango sikoyo babando comprendre ke tina ya komitungisa na yango ezate. Parce que bazomona ndenge ezali kokende, bazomona makambo Karine Mokonzi alobaki, mo explication apesaki pote bato ba comprendre na ndenge Karine Mokonzi mikolo eza kokende eza kopusana ndenge akosala na ba oyo ya aponaki bapusana pene na ye, ba oyo ya ndimi bango ba copine na ye ndenge ezali kokende. Bango pe kuna lokola bazali kosala moko na modèle na ye. Yango wana ebongaka soko moni
la baronne asali eloko moko ezopesa nango trace moko ya mabe te ye moko asepeli nango ata yo ozomona yango soki ndenge nini eza nde yo me eza la baronne te pamba te la baronne zoba aza zoba te azalaka mpe zoba te atikala mpe kozala zoba te na ndimi mpe teke un jour akozala zoba wana nde nzambe moto ayebi. Alors la baronne soki aza na mitie na baoyo ye en tout cas ayebi ntina azosala yango mpe azosala yango ya liboso oyo biso nyonso toyebi par amour parce que aza na motema pembe azali ya kofungola bango motema mpo soki aza ya kokangela bango motema ata basalaki ndenge nini na ndimi te la baronne akokaki kolimbisa bango to kotia bango ka to kozala na mitie na bango surtout kobenga bango bakopine kobenga bango bakamarade en plus kopostaka bango seke Karine Mokonzi asali yango wana tembe te na biso tu tolandaka ye na biso tu tolandaka internet tolandaka YouTube mpe totalaka bamagali kongolo tolandaka bafifisiwa tozoyeba vraiment ke Karine Mokonzi amour oyo asalaki yango eza amour eloko ya liboso et puis même binemi ya Karine Mokonzi na babinemi ya bafifisiwa ya magali kongolo bayebi ke awa Karine Mokonzi asali yango na bolingo sikoyo bango pe kuna o baza kuna j'espère parce que nayebi mingi ya bango te po nalandaka pe mingi vraiment ya bango te bien sûr nalandaka bango pe baza kosala yango par amour bango pe bakolakisa bageste pe makambo mosusu oyo ekolakisa ke amour ezali eloba soki nzembo ya nani l'amour n'existe pas mais kaka ba preuve ya amour donc nzembo ya les grands mopao alors yango wana Karine Mokonzi apart kozala na amour aza pe kolakisa ba preuve ya amour bakopine epe aponaki bango pe bazosala bageste pamba te eza pe komonana fifisiwa asalaka magali kongolo pe aza kosala yango wana en tout cas eloko ya kosenga na nkolo mpo na bango kaka meilleur mpo ezala na bango pamba te basali pe dio moko ya kitoko magali kongolo na fifisiwa baza pe bakamarade alors Karine Mokonzi na magali kongo copine na fifisiwa copine donc eza triangle moko en tout cas ya kitoko triangle moko ya bien oyo azali mama YouTube oyo azali fondateur ya équipe nationale super talent sikoyo azali na fondateur ya les Kardashian fifisiwa na moko ya les Kardashian magali kongolo en plus baza bafille moko bambasi moko oyo bazwaka bango nyonso makolo pepele fifisiwa azali posé magali kongolo azali posé ye moko Karine Mokonzi la baronne azali posé na ndenge ya souhait pe na kata château yango wana en tout cas geste oyo liboso nayebaki te nakanisaki ezalaki oyo makambo na biso elekaka na poto na sotango na zongi boye ere moko na ya kotala so biloko mosusu na sotango na sotango troisième fois boye namoni misu ya fifisiwa nalobi te tika na bete stop natala boye me namoni eza mpena fifisiwa nalobi ok ça c'est bien ça natangi yango mpe naye kocomprendre nalobi bon en tout cas Karine Mokonzi bravo ozali vraiment moninga malamu en tout cas triangle na bino eloko tosenga kaka kolo azala na bino nakanisa Freddy Vegas attaché ye moto azobanga rando to aboyi rando nakanisa kosepela Majaki ye mpe akobinisa tolo Freddy Vegas kobanga te nakokoso te nasepelaka nango mpe me kobanga te mokili yango en tout cas ezali mpenza elengi Freddy Vegas ake na mai abwaki soki nini mpo na kosenga rando me na mai ozobwaka kuna mami wata moto azalaka nga Freddy Vegas naleki ye soki na 3 ans ou bien 4 ans elingi koloba baseri mami wata azobima na ekole Freddy Vegas na nakoti classe te mpo ngai deja na deuxième primaire
mami wata azobima na école. Alors lokwa na leki ye na 3 ans 4 ans ye azalaki na gardienne kuna mami wata bimaka te. Kaka tata moko mandefu ye nde mutu akimisaka bango. Yango atika bajene na ye ya kobwaka biloko na mai pamba te mami wata eloko ayebi eza kaka rando, ayebi nde papa robo. Mokili yango en tout cas ezali penza elengi avec effet rando. Oh rando, rando, rando zoma pamboli. Freddy Vegas attaché, zala makasi attaché kuna na kinama Jackie na soirée ya Fifi Siwa. Osa na chance papa robo alaka fasté. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.Elengi Yakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi Yakomba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi Yakomba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ama danger. Donc ba samta longo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi Yakomba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ama danger. Donc ba samta longo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.